biso na kamba kaka matoi na biso kambalo nakanisi na biso na kamba kaka matoi na biso kambalo binini kambalo binini kambalo binini. Na kombo nzambe tata mwana pe molimo mosantu. Mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, tomemeli bino livre oyo. Je crois que bato ebele kimbangisme eza vraiment lisusu te na kati ya lingomba. Ndenge tolobaka kaka mingi tokotaki na lingomba tozali bandimi te, mais tozwi ba responsabilité ebele. Alors tokomi kobungisa doctrine na biso, tokomi kobungisa authenticité na biso, tokomi kobungisa kinkulu na biso bakimbangiste. Yango tolobaki tokobanda kosala effort na kati ya ba émission les analyses spirituelles to memelaka bino mwa mikanda parce que biso toyevaka beaucoup plus sur mikanda ya lingomba. Yango boyokaka biso tolobaka émission les analyses spirituelles tosalaka yango na sentiment te na plaisanterie te, tosalaka yango po ete bato basepela te, mais tolukaka tosepelisa nzambe parce que toyebi ete soki nzambe asepeli oyo nzambe abongiseli biso tokozwa na biso yango pamba, tokozwa na biso yango na pete. Yo soki osepeli te, soki nzambe abongiselaki ngai eloko moko eke nasepelisi nzambe aza na posa apesa nga, yo kanisa kopesa nga te po yo osepeli te? Non. Yo soki osepeli te na makambo tosalaka etali biso te. Biso towana na posa nzambe asepela. Po yo ato osepeli okopesa nga eloko te. Ato pesi nga eloko na kolia ekosila. Mais nzambe soki asepeli akopesa yo bomo ya seko, akoprotege yo, akobatela yo, akopesa pe yo eloko oyo mokili kokoka te. Yango tozalaka beaucoup plus na posa ya koyeba, na tosalaka effort toyeba posa ya nzambe. Et tant que tu yebi posa ya nzambe nde tokosala oyo nzambe alingi po apesa biso oyo ya bongiselaki biso. Tocholobaki biso tosalelaka mingi mikanda ya lingomba, banzembo na biso, et puis maloba ya bapapa. Travail na biso ezalaka basé sur mikanda ya lingomba, banzembo na biso, maloba ya bapapa. Donc makambo mususu etikali na pembeni toza intéressé na ngote. Oh bokonzi oh nini na kati ya banzembo ya lingomba toko découvrir bokonzi oyo ya solo oyo ba papa baza na posa biso tozala. Oyo ba papa ba yelaki na mokili oko biso bato moyindo to biso bakimbangisi tozala. Na kati ya maloba ya papa oko découvrir bomengo na richesse oyo bato ya mokili baza koluka. C'est-à-dire na kati ya mibeko to mikanda ya lingomba nde ekolakisa yo ndenge nini ya kotambolela po o respecter maloba ya bapapa, o respecter makambo oyo bapapa bazali kosenga biso na kati na banzembo e bambela oyo tata nzambe azali kopesa biso tango nyonso na kati na banzembo. Mikanda ya lingomba nde ezali kolakisa bino tosalaka boye te, tosalaka boye, totambolaka boye, kimbangisa ayibaka te, kimbangisa atongaka te, kimbangisa alobaka lokuta te, kimbangisa asalaka corruption te, kimbangisa aza mutu ya songi te, kimbangisa ya ndoki pe azalaka te. Tous ceux qui sont des sorciers au sein de l'église kimbangiste ne sont pas des kimbangistes. C'est-à-dire, Papa Simo Kimbangu na 21 toyebi histoire ya kimiala. Ayebisi batuke misala bozali kosala botika wenze ya kimiala toyebi yango na kamba na nkamba ezali. Wenze ya kimiala esika bandoki babandaki kokende kosambela na kimiala. C'est-à-dire, Papa Simo Kimbangu ayebisi biso totika oyo nyonso alingi te akomona na poisa, oyo nyonso alingi te
soki na tomboki soki na lakisi kanda na ngai bato bayokaki te et jusqu'à ce que événement ya kimiala eyaki ntango événement ya kimiala eyaki elakisaki ete bato nyonso oyo bazalaki bato na soloka bato nyonso oyo bazalaki bato na misala mabe bato nyonso oyo bazalaki bandoki bamonanaki na kimiala polele. Donc tolingi koloba ke si tu es sorcier tu n'es pas kimbangiste. Même bapesaka yo mai ya okomemela papa, même bapesaka yo oyo ndo simbaka nini oyo ndo za na poste. Non 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 non, na ba caractère na ba valeur kimbangisme mais eza na place ya ba société yango omoni tobaki lelo tomemela bino mukanda oyo soki botali yango bien totia yango kaka boye. Je crois que bino bozomona yango, c'est-à-dire soki tobi totanga yango ezali sambuki ya le 6 avril libondeli ya le 6 avril omeka kotanga yango mwa moke lingala ezali français ezali kikongo pe ezali. Soki bolingi totangela bino na kikongo bolobi mais poseka kikongo na biso te po biso toza bangala. Tango toyokaki likambo ya tata Simon Kimbangu, tango tomoni misala ya tata Simon Kimbangu, tango tomoni likanisi to vision oyo papa Simon Kimbangu ayaki nango, tosafilie na likambo oyo utakala baoyo bazali bato ya kala na Lingomba bayebi ete biso bangala tobukaka lokuta te o, biso bangala tobatelaka mibeko yango. Soki bolingi totanga yango na lingala tokotanga yango, soki bolingi totanga yango na kikongo tokotanga yango. Mais eloko oyo ezali important oyo tolingaki tolobela awa ezali nini? Na sambuki ya le 6 avril balobi kikongo langi oyo bakoma yango, balobi lingala, balobi pe français. Normalement biso bakimbangiste il faut to pratiquer makambo na biso ndenge ba musulman ba pratiquer. Il faut to pratiquer makambo na biso ndenge ba prière o to yokaka notre père qui est aux cieux, ndenge to yokaka ba musulman batanga ka ba Coran na bango eza na ba prière mususu bato wana ba betaka to kimbangiste. Il faut maîtriser eloko oyo. Okyo maîtriser yango na balangi nyonso. Okyo maîtriser yango na Kikongo, ils a permis. Okyo maîtriser yango na Lingala, ils a permis. Okoki pe ko maîtriser yango na français, ils a permis. Mais na senango awa, papa Diangue na mutu, pesaka libondeli oyo. Na senango awa bakomi bolingo mibeko pe misala. Makuku matatu. C'est-à-dire makuku matatu ezali lokola fondation na biso bakimbangisi. Yango bakomi awa. Yango oyo botali awa bokomona yango. Makuku matatu. O mokili mobimba ebiete bakimbangisi bazali bato ya mibeko. Bolingo mibeko pe misala. C'est-à-dire bolingo wana esengeli na biso tokakola yango te. Esengeli pe na biso totia yango lokola bolingo ndenge balobaka liso na se ya likasa te. Ezali bolingo oyo Nzambe akilaki mokili. Bolingo oyo kolo Yesu akufelaki na ekulusu. Bolingo oyo tata Simon Kimbangu akangamelaki. Bolingo oyo bamvola misato banyokwamelaki mpona kotonga Lingomba. Bazotonga yango me bango moko tango bakei na ba chambre na bango talaka yango na exposition ya papa Diangue na centre d'accueil na salle de conférence. Tango batiaka yango ozomona ke papa Diangue akei donc ndenge bato mususu bazomona Lingomba lelo Lingomba azotonga bandako mais papa Diangue le bâtisseur de l'église kimbangiste atongani ya ye moko atongani ni ya ye moko na misé tango tozoba misé tango tozoba exposition ya papa Diangue na salle de conférence wala tango tozoya kotala yango ozomona papa Diangue azalaki kutu na ba chaussures mususu eliami déjà na se. C'est-à-dire azalaki na bolingo pension ya kobundela eloko oyo po ebikisa mokili mobimba.
azaki na bolingo ya ba Santiago ya ba Mbaza ya ba Mazatomo akotsa yango na bandaku na ye na ndaku na ye te azaki na bolingo ya koloba te ke nasala batintani mpo natondisa bomengo na kati ya ndako na nga non yango tolobi bolingo oyo balobela awa ezali bolingo oyo Nzambe akilelaki mokili na intention ya profit moko quelconque te atali ka alobi tika tosala mokili na lolenge na biso epuis ntango atali asali biloko nyonso akreye mutu alobi nini Nzambe alobi tosala mutu na lolenge na biso epuis Nzambe aresponsabilize charge ya mokili mobimba biloko oyo asalaki apesi yango epai ya Adam na Eva ayebisi ye nyonso napesi yango na responsabilité na ozala mokonzi na yango sans intérêt moko boye quelconque bolingo oyo balobeli awa ezali bolingo oyo Nkolo Yesu akufelaki na ekulusu bolingo oyo tata Simon Kimbangu akangamelaki 30 ans eza bolingo oyo bapapa banyokwamélaki ndenge nauti koloba awa papa Diangenda le bâtisseur de l'église kimbangiste papa Fumambanza tomoni biso moko ndenge papa Fumambanza atiki biso tomoni biso moko bambola misatu ndenge bakei eloko nini ya importance personnelle oyo bapapa bazalaki na yango na ntina ya mosala oyo bango basalaki na kati ya lingomba bazalaki na avantage ya ta moko te sauf avantage ya kosangisa biso tozala mutu moko sauf avantage ya koprepare biso mpona responsabilité ya mokili oyo ezali koya sauf avantage ya kolakisa biso mabe na malamu papa Diangenda alobaki nzoto oyo akotikela biso mais esprit na ye a reçu pourquoi parce que ndenge ayaki ndenge ya kozonga bolingo oyo alobeli awa omona mpe awa balobeli mibeko yango toza koloba makambo ya mibeko mibeko ezali baetape oyo tokendaka na yango mpona kokokisa c'est-à-dire osali eloko eloko wana osali yango ozwi mobeko otie ntango ozwi mobeko otie nde ntango fonctionnement na yango ezali kotambola ozali kokontrole yango toyebisaki bino ete biso tozali na travail tozali kosala ya construction ya un système na kati ya système wana tozali na deux branches oyo ezali kopréoccupe biso ezali système de fonctionnement et système de contrôle. C'est-à-dire système de fonctionnement ezali nini, système de contrôle ezali nini, système de fonctionnement tozali ko tirer biloko wana na ba base kaka ya ba mikanda na biso. Tango balobi mundimi fwaza mutu ya bolingo. Est-ce que yo na ngai tozaka na bolingo envers baninga na biso? Tozaka na bolingo envers œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Tozalaka na bolingo envers batu oyo bazali bakimbangiste. Est-ce que soki tozalaka na bolingo ndenge nini tokoyeba ke tozala na bolingo? Il faut un système pour contrôler tes actes, contrôler ce que tu fais, contrôler ce que tu dis, contrôler ce que tu penses, contrôler ba acte na yo na ba mouvement na yo. Tout ça doit te prouver que oui réellement papa Songolo atondisami na ba compétence ya ba principe oyo papa Simon Kimbangu asengaki biso bolingo mibeko pe misala. Et na tango ena tango ozali na bolingo, tango ozali kobatela mibeko nde misala na yo sikoyo ekobanda komonana. Yo zaloba ke nonga naza moto ya bolingo mais ozoyiba misala ya moyibi ezali misala ya moto azali mokotosa mibeko. Yo zoloba ke non te tosaka boye mais ozoyiba est-ce que musala ya moyibi to musala ya kosala boye musala est-ce que misala wana ezali ya bato oyo batosaka mibeko? Tango ozokolia mbongo ya lingomba, tango ozali kobebisa misala, tango ozali kobloke makambo, tango ozali kozanga kotosa biloko wana nyonso deja na ba acte na yo muto azali mire na bolingo ya tata Nzambe, mutu oyo azali mire na mibeko ya lingomba. Misala na ye nde ekolakisa biso ba analyste spirituel que non papa oyo azali na maturité spirituelle oyo papa Simon Kimbangu alobaki.
papa oyo azali na maturité spirituelle oyo papa Simon Kimbangu alobaki yango omoni tozali kosala travail moko très profond ya koétudier baacte na biso baémotion na biso bamakambo oyo biso tozali kosala na kati na lingomba tozali kodétecter très facilement komona ete bato ebele na kati na lingomba bazali nano babebe spirituel na likambo ya tata Simon Kimbangu parce que baémotion na bango baacte na bango bolingo oyo tout ça papa comment se fait-il na kati ya lingomba oyo mokili mobimba tozali koloba ete lingomba ya tata Simon Kimbangu nde ekoti ya kimia na mokili lingomba mosusu te ekoti ya kimia na mokili kaka se lingombo yo ya molimo lingomba mosusu te ekoti ya kimia na mokili kaka se lingombo oyo ya molimo comment se fait-il na kati ya lingomba oyo biso nyonso toyebi ete lingomba oyo nde ekoti ya kimia na kati na mokili ale tozosalela bato bamontage mpo bato wana bazala na baproblème tozosalela bato bamontage mpo totia bango nsima ya lingomba na kati ya lingomba oyo ezali lingomba ya molimo tozali koloba ete tata Simon Kimbangu kiangani azali nzambe molimo mosala bamvala misato bazali 3 personnes entier tata Simon Kimbangu ya 21 azali molimo mosantu le père de Jésus-Christ mais okomona na kati ya lingomba wana biso bakimbangiste tozali kozanga kotosa malo tozali bana ya tata Simon Kimbangu te tozali kozanga kotosa malako ya tata Simon Kimbangu alors okoya kobeta tolo keno ngai boy non tozali lisusu bato ya baémotion te na kati ya lingomba non parce que ozali munene parce que ozali boye parce que ozali kuna boye tout ça non toza kojouer na responsabilité ya lingomba lokola bato moko boye bazwaki enseignement epai ya bapapa te yango biso tolobaki tokokota na biso na makambo wana te tokokota na makambo wana te mais biso toza kosala kaka mosala ya kotala likambo oyo papa Simon Kimbangu ayaki nango après 100 et quelques années et mokili ezali koluka eyeba bapapa na biso bakufi likolo ya likambo oyo tata Simon Kimbangu akufi likolo ya likambo oyo bamvala bakufi likolo ya likambo oyo alors tolingi toluka yango totika yango epai ya bato moko boye tokoki obata babandi moko boye bauti soki pe wapi ale baye kosakampare na baposte moko boye tout ça bakoti bakangi bata bon ale alors bana o bazali na bilembo bao bamonaka ba vision bao bamonaka bani bao bazalaka na mwa ba esprit ya ba invention ya banini tout ça tozalaki na papa Wabelajo awa message nini papa Simon Kimbangu kiangani alobaki toyebaki biso nyonso ete papa Wabelajo ça va mais soki olandi malamu okomona ete le même personne oyo bakotaki na lingomba bazali kosala chasse epai ya basavant oyo papa alobaki ete tozali kobongisa bagene basavant na biso bazali kati na lingomba po ete bapesa ndakisa mikolo mizali koya formation ya basavant wana neti bato wana basi bazwi basome baza kutu na ntina te ya koprepare avenir ya basavant wana baza kutu na ntina te ya koloba keno banani bazali na baconnaissance oyo tokoki kobongisa bango tokoki kotia bango esika moko de façon ke baluka ndenge nini babotisa mbuma de génération ezali kokende bato oyo papa atiaka elembo ezali biso na bino metala ba age ezali kopusana tozali kokende alors génération ekoleka ya bana oyo papa atiaka bilembo eta comme basavant mpo bapesa ndakisa mikolo ekoya génération na bango ezali koleka pourquoi parce que il y a des gens qui sont au sommet de l'église oyo baye na mission ya kodétruire oyo mpe bazali kutu na souci ya koyeba te ya koloba te ete tozwa bamessage ya bapapa to étudie yango toluka ndenge nini toluka ndenge nini lokola tozali koévolue na papa Simon Kimbangu kiangani totunaka ye tolakisaka ye totravailler à fonction totravailler afin que matérialiser makambo oyo bapapa balobaki mais ce n'est pas comme ça tozosala sikoyo au contraire
to créer jalousie, to créer makambo ya bokabwani na kati ya lingomba, to créer makambo ya kotindika batu, to créer makambo ya ba poison, to créer makambo ya kuwelela bambongo, to créer makambo ya ko poster batu na ba bisika oto yebike awa mbongo ebimaka, to créer batu de façon que batu wana tango bakobanda kozwa mbongo tout ça. Alors to ngito comme cette église lokola business moko boye, lokola shida moko boye ya batu moko boye, mais non les amis, mais non batata ba mama. Tokanisa pasi ya tata Simon Kimbangu. Tokanisa pasi ya tata Simon Kimbangu. Pourquoi bozoni na bombe mabiso nyonso ale batu baya kobeta biso mabanga abino ko banda ko loba tata Simon Kimbangu azali nzambe metala misala na bino bino ko banda ko loba papa Simon Kimbangu azali nzambe metala makambo na bino, mais non. Yango tolobi, nous sommes en train de travailler. Donc bolingo oyo balobelaki awa zalaki bolingo ya liso na se ya likasa te, ezalaki pe mibeko ya kozanga kotosa mibeko ya lingomba te, ezalaki pe misala ya bosoto oyo bato misusu bazali kosala na kati na lingomba te, ezalaki misala oyo kopesa ndakisa. Toyebi ete bapapa batikaki bilaka tala nini bakendolo tango ba américain baza kokuta poto mibale misato baye, oh non il faut bokende na kendolo. Kendolo ezali nini? No, kendolo ezali esika oyo bakoko na biso batekamaka na États-Unis banini tout ça, totonga esika opo tango bazali koya baya kofanda. C'est-à-dire travail moko ezali lié na makambo ezali spirituel, ezali pe lié na makambo oyo ekokangola bino na ba prophétie oyo papa Simon Kimbangu alobaki. Mais ba travail wana nyonso misala misusu telemi. Pourquoi? Parce que ba anti-gang, ba gang, ba yanke basi bakomi na basome ya lingomba bazo contrôler bazali sukutu na tina ya évangélisation te que non mondimi faut kolandela ye mondimi faut bazali susu na tina wana te, mais tina na bango ekomi kaka kuna ekotaki combien nani atindaki epai ya nani zwa wana lokola atindaki boye te longola ye sala ye boye sala boye. Et nous sommes en train de dévaloriser œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Ça les savoir. Papa Simon Kimbangu kianga ni mikolo lekaki alobaki na spiritualité tozali na avance. Mais na bonzoto nde tozali na retard ya 10 ans. Est-ce que yo suppose spirituel? Est-ce que osa spirituel? Parce que si osa muta bonzoto, imaginez-vous que retard il y a 10 ans. C'est-à-dire, bazali connecté spirituellement, bazana avance. Yango yoki ngai na loba yango na lobi ngai baje oana batu balobaka ke otinda mbongo balia na bango ou bien yo mutoza kopesa problème esate non ngaso na yebi de yake mbongo na ngaso ki natindi baolia na osala effort mbongo na ngaba otika olia moto biso nyonso bakimbangisa ifoto kola ndenge wana so yebi ke bato bazolia mbongo na ya lingomba so yebi ke contribution moko boye soki yo opesi bato bazali bakolia yango sala effort mbongo na obalia te sala effort mbongo na obalia te possible ezali possibilité ezali tout ça. Est-ce que tout ça suba tubalakisaka biso ba makambo? Non. Est-ce que yo so pesi mbongo papa ambeza nani olia tolia yango azate toyebi ete soki opesi mbongo epai ya papa mbenza mutu akolia yango azate toyebi ete soki opesi mbongo epai ya mutu songolo mutu akolia yango azate mais soki opesi mbongo epai ya mutu pakala eyebani deja ke mbongo wana ekokende na makambo boye sikoyo yo na ngai lelo tozosunga papa Simon Kimbangu kiangani ntango toza kosala ndenge wana ou bien toza kosunga papa Simon Kimbangu kiangani te. C'est-à-dire même ata biso na bapawasi na biso il faut tozala ya kofongola miso. Biso nyonso il faut tozala ya kofongola miso. C'est-à-dire tango tozali kotinda mbongo na biso epai ya pasteur paroissial, pasteur sectionnaire, pasteur boye.
il faut to fongola miso moni donc ye moko déjà ndenge azali kosimba mbongo wana ayeba déjà que azana sérieux problème na batu oyo bapesaki mbongo wana tamie kutu balongola ye kote azali kokende balongoli ye na poste mais amema mbongo na bino ake kote yango epai ya batu mosusu mais non tokosunga papa Simoki Mbangu te yango il faut tofongola miso toyeba vérité et puis toyeba pe kopesa communication ya bien epai ya batu oyo toyebi ete bazali batu ya sire oyo papa Simoki Mbangu kiangani azali na bango oyo papa Simoki Mbangu kiangani azali kopesa bango confiance ntango opesi information ya bien opesi pe communication moko ya bien ekosunga lingomba yo ozalaka na conseil paroissial oyebi ke na conseil paroissial bosololaki likambo moko boye ezali mabe mpo na lingomba ekocontribue te alors ozwi mpe ofandi na yo parce que likambo ya conseil ebimaka te likambo ya conseil ebimaka te soki ezali likambo ya malamu mais soki ezali likambo ya mabe oyo ekodétruire lingomba bimisa yango po détruire lingomba te mais yo ozocontribue parce que likambo ya conseil ebimaka te likambo wana lokola ezali ya mabe ofandi likambo ya conseil paroissial ebimaka te likambo ya conseil paroissial yango biso toinstaurer système ata kutu oyo bimisi te biso tokoyeba kaka so botie tembe bokota réunion bokota yango na nzete moko bobe na mapangu na bino mais na baparoisse réunion ya paroisse réunion ya esika boye tokoyeba parce que nous sommes en train de travailler par rapport à un système oyo tozali ko-implanter tobengi yango système de contrôle soki boza na réunion ya chorale ya mouvement bosolola makambo ya malamu soki mpe bobe mibale misato bokende na pembeni boye bobeti tokoyeba bino tokoyeba e soki toyebi kaka problème na biso eza kaka ke tokokomisa information wana epai ya batu oyo biso toyebi ke mutu oyo azali mutu ya solo mutu azali mutu ya boye mutu azali mutu ya boye ntango tokokomisa information wana kuna yo na mutu oyo yo azali kokommunike yo makambo bino na ye bokokweya c'est-à-dire na yo na mutu oyo yo ozali na connexion na ye kuna oyo bosololaka makambo ya mabe mpo na lingomba oyo bosalaka makambo ya mabe mpo na lingomba c'est-à-dire une fois kaka masolo na bino toyebi yango ndenge ozali kokende nde ndenge tozolandela yango ntango ekei ekomi epai ya papa Songolo tocomprendre ke likambo yango donc baotravaille yango na papa Songolo donc otie mpe papa wana na problème donc na ye na yo toyebi na ndenge ya kimia na ndenge ya pete toyebi ndenge nini po likambo ya Nzambe basalaka yango na désordre te toyebi ndenge nini bokofanda e soki bofandi ezali kofanda yako ezali po ete boteyama moni ezali po ete boteyama e na ntango ye na bana na Nzambe oyo bazali na elenge oyo bazali kotosa mongongo ya tata Simoki Mbangu oyo bazali kolanda vision ya lingomba oyo bazali kolanda mpe baprofesi oyo papa Simoki Mbangu apesaki biso e bakoluka ndenge nini batravaille de façon ke lingomba ekende liboso po bapaya oyo bakoya baya kokuta biso na système ya injustice te na système ya moyibi te na système ya corruption te na système ya koyinana te na système ya kotielaka bato bapoison te na système ya kosalaka so ependeleli te tozali lisusu na ntango wana te tozali na ntango ya bana na Nzambe donc baoyo nyonso basalelaki satana to baoyo nyonso bazali na elengo ya satana e tozali kokende na bango malembe biso tokobunda na biso na ye te toyebi ete responsabilité ya satana ezali na maboko ya tata Simoki Mbangu kiangani responsabilité ya satana ezali na maboko ya tata Simoki Mbangu kiangani tolobi awa teke toza kobeta tolo biso tokobunda na ye te biso toza na makasi ya kobunda na ye te mais tokosungaka papa Simoki Mbangu ntango wakati ye mutu nzoto ntango ezoningana biso tokosimba kaka koningana awa te simba ye likolo kuna di basi bakati ye mutu
Simba ye likolo kuna di mwana na ye tango azo beta ye gogo aye babeti moi po tata na bango déjà basimba kati ye mutu. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Otali batata ba maman. Donc voilà un peu dans mon coup c'est au baki to kotanga to meka kotanga ngo très rapidement pour vous comprendre nini tolinga ki to loba to tanga nano ya français parce que lingala to kotanga ngo prochainement to tanga nano ya français na kati ya Bible na na mokili oyo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko manso mabomba mimakomonana awezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo mboko manso mabomba mimakomonana ikola se manso makoleka kasielaka ya nzambe koleka te kinu esalema mokili monso sola ya solo buka sobwa nzambe ikola se manso makoleka kasielaka ya nzambe koleka te kinu esalema mokili monso sola ya solo buka sibwa nzambe na tongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelo ekomeli biso tomoni pamba elaka ya nzambe koleka te na tongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelo ekomeli biso tomoni pamba